tozwi ngolu biso baye tovandi na mikili ya poto ya komona internet ebanda mpe tomoni internet ndenge eza kose développer ndenge eza kokoma nayebi te na qualifie yango na nini na lingala nazangi kombo ya koqualifie internet. Personnellement nakumisaka nzambe namoni internet nazokola na environnement ya internet. Ndeko yeba kosalela internet. Biso na diaspora tosolo na bosolo lelo lobi soki tobongoni Kongo na bise kobonga o Kongo na bise kobonga o Kongo na bise kobonga o. Bienvenue na biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsiri kouta Canada. Na biso na diaspora nalingi juste ko partager komema oyo ngai contribution pona bolamu ya ndeko na nga congolais pe un jour bolamu ya mboka na biso Congo. Batongaka ndako mutu na mutu akoya na oyo yebi kosala maçon akoya kosala brique, électricien akoya makambo ya courant, plombier akoya kotila batu mai. Ngai na ye na conscience kwa attaquer na ndenge mabete conscience ya congolais, particulièrement congolais ya diaspora alamuka amona o balbaka na français privilège nini azali na yango pe ndenge nini akoki ko changer bomoi na ye et un jour azala source ya bénédiction pour na Congo. Lelo na nini kolobela likambo ya internet. Mkwaliboso na monaka écran na domaine na internet na na université, c'était tant internet ezobanda écran noir, texte ya pembe, texte à liboso tant ezobima na écran, c'était excitant. Ngana za amoureux de la technologie. Texte tant ozotaper ozomona pene ezokokende boye. Et lorsque la photo est arrivée, waouh, on est allé qui n'est top internet. Jamais na tia oyeba ki to koma rapide na vidéo. Mais le internet bandeko et comme dans la télévision. Internet qu'est-ce qu'on peut dire de l'internet? Internet pour na biso tozana na miki ya poto et comme le courant na ndako na kati ya ndako mutu. Eza eloko ko kamusa lisusu te tozana ngo 24/7. Internet monde parallèle. Internet ememi ba opportunité incroyable. Mende kunangai ozosala nango nini? Internet ezali source munene ya connaissance quoi que ma BP etoni na internet. Na lingi lelo na interpeller conscience muninga na ngai congolais na diaspora. Okendaka na internet koluka nini? Est-ce que oyebi ke ezana ba lacune mingi na bomoi na lelo okoki ko corriger ngo à partir ya contenu ezali na kati ya internet? Est-ce que oyebi que ceux qui peut-être aussi sa classe t les lots internet ou compléter moi ba vide mususu za yango? Est-ce que bi kina na internet ou yeko la français ou yeko la anglais ou yeko la chinois nga bazo yeko la japonais na kata nda ya mwana mumbunda bazo yeko la japonais à partir ya internet na kokite kotangela yo makambo oyo internet ezo mema lelo mais ezali mawa komona congolais ozali grand consommateur ya internet en ce sens que ozalaka tout le temps internet mais pas pour de bonnes choses ba futilité nde yango opeselaka ngo des heures et des heures et des heures. Na kopeso idée ya ndenge nini nga na consomaka internet na zali sikoyo na compte na nga ya YouTube epai wapi na sala ba community playlist ou ba sous-groupe na kata compte na ngai place na kena kotia ba vidéo oyo na moni ke eko te ya ngai eko instruire ngai. Exemple aonaza na liste moko à regarder plus tard. Donc playlist monachi à regarder plus tard. Naza na 854 vidéos oyo na tie na kati ya dossier na 854 en date d'aujourd'hui. On a ce matin na ajouté déjà 2 donc naza na 852 na mi balo na baxi 854.
na kati ya 854 vidéo na buzoba eza te. Eza toujours sujet d'intérêt pour na construire ngai sur différents plans. Naza na dossier mususu na tia yango kombo nango Bible. Na kati ya Bible na tiaka tout ce qui est mateya. Pasteur Songolo Motei Pakala atei eloko mona moni oyo ekobatir foi na ngai na zui na tie na kati wana po na zongela kango na yoka kango. Naza na dossier moko na bengi yango motivation. Na kati kuna na tiaka ba video ya motivation. Ba video ya motivation ezali po na koedenga na ba ko foncer dans la vie en tant que mutu. Bomoni eza toujours eza construire. Naza na dossier mususu na benga yango mariage couple. Kuna na tia loko naza marié na tiaka ba video nyonso na moni ezopesa mateya na couple po ete ya ngai na lingi na réussir couple na ngai na tiango na kati. Naza na 148 vidéos na kati wana. Et les restes ezali ba dossier par rapport ya ba thématique lokola par exemple naza na dossier moko ezali pona ba logiciel ou nazali koyekola. Par exemple nazo sala YouTube ba logiciel nyonso ya kosala ba vidéo soki na jumo ba technique na zu vidéo na bombi kuna pour consulter ultérieurement. Je peux citer toute une liste en tout cas sur côté na compte nanga okokuta buzoba te. Ndenge na solaka na ndeko moko mbala mingi tolobaga YouTube lelo ezali université gratuite. Eza esika oyo ko apprendre énormément pe o changer vie na yo et même ok ko découvrir ba opportunité moko oyo ko ki jamais ko imaginer na vie na yo. Ndeko nanga ovandi na mikila poto o consomaka internet ndenge nini ok na ko luka nini. J'ai juste à regarder ba commentaire ba congolais par exemple sur ba réseaux sociaux neti toloba na Facebook. Okomona et pas wapi bazan ba commentaire des ali mingi c'est souvent biloko oyo vraiment eza terre à terre. Ou on komona souka na ba commentaire, souka na ba partage, souka na ba vue, souka na ba like. Mais publier eloko mo iso ko mema moi raisonnement ko zongisa bongo nesika. Okomona vidéo wana 3 likes, 0 partage, 0 commentaire. Parmi batu o bako like vidéo na yo eloko nini songolo o partager mais ezali à titre instructif ko pesa mutu mayele boanya batu o ba like ngo soko tali bien okomona ezali réseau na yo immédiat sur bato ba yebio juste wana mutu na ngai a cliquer like mais tinda mwa buzoba moko boy okomona commentaire nde et susciter vraiment questionnement oyo ndeko nanga o consomaka internet ndenge nini et mususu komona les gens passent du temps tout simplement à publier photo na ye chaque jour lelo position oyo lobby position oyo lelo position oyo lobby position oyo on a ce ko ba like ba commentaire tala wenze ndeko nanga o kota ka internet juste pour olakisa tenu o lati alors que ozana labyrinthe ya connaissance ndeko nanga labyrinthe ya connaissance gratuitement nga penza na kumisaka nzambe pour n'accès ou naza nango na internet et surtout que tozali nango 24/7 mbala mingi so na ke Congo na somi mwa ba unité pour na côté internet na mona ko ndire ba tchenga pinda na kati ya boîte po oza pena na aisance te ya ko utiliser yango tantôt mwa unité yango esili tantôt ba barre koto internet yango na niveau ya kini wana par na comprendre yango te tant na zonga ke pa na nga na mona na océan ndeko ngai nazomona ndenge bandeko na Congo malgré misère bazanango ya likambo courant misère bazali nango na likambo ya téléphone ba téléphone so ko pamba misère bazali nango na koza na facilité ya internet mais bazo sala makambu oyo yoza aozo sala ti. Il y a des jeunes lelo na kati ya Congo na téléphone ya bano sala mwa ba émission yo vana na poto ke na internet car rapport la sa coiffure na yo
nazalaki étonné, ébahi et sengotoné nga na mutema. Un jour na tombé na vidéo moko, il y a un jeune aza na Kinshasa na chaîne na ye aza ko expliquer ndenge nini okoki ko commander biloko à partir ya Alibaba. Et nakweki na vidéo na parce que justement nazalaki kosala moi ba recherche moko ya biloko mo fali na commander na Alibaba. Alibaba personnellement nazalaka pe na confiance nango te, na commanda nanga plus na Amazon, mais zaki na biloko mo na mona na Alibaba, ça me tentait na zwango na commander yango. Na binayi na dukona ba vidéo ba commentaire zaini sur Alibaba. Na mona parmi bato bazolobe makambo Alibaba, un jeune congolais na kati ya Kinshasa s'il vous plaît. Na koti na chaîne na mona tala ba vidéo mona naza kopesa na domaine wana ya entrepreneuriat. Oh mais non. Bande kunanga na poto. À un moment donné, tout mitala qu'en face. Comment voulez-vous que bato bazana peu de moyens sont en train de faire biloko? Et d'ailleurs na constaté en que biso to na poto, même internet en ba YouTube, Facebook, to que na ko consommer plus biloko bato na Congo baza ko publier. Biloko bato na za ko publier on to que no kotalaga alobaki boya salaki boya alobaki boya salaki boya. Donc ba comme siko ba comme ba créateur de contenu, malgré que courant est difficile, malgré que téléphone difficile, mais bazo mon opportunité wana. Pendant que ba leki na biso o baza na misère na kata Congo, bazo trouver opportunité d'affaires na kati ya internet, yo et loko moni comme opportunité, c'est de tout simplement exhiber tes photos. Ndeko nanga, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Na moni qualité ya musala ya baleki baza na Congo, baleki en âge, baleki na ndenge bolingo ka koloba baleki nanga grand nanga na sens wana. Par exemple, nga naza na domaine ya graphisme, infographie. Nazota la ba fiche bandeko na Kinshasa baza kosala. Je ne peux pas descendre le na apprendre bango quelque chose dans le domaine. Pour baza utiliser exactement les mêmes programmes que je dois utiliser awa, bazo que ne kozwa ba formation sur le même YouTube ou ngai nazo kota, c'est les mêmes YouTube bango baza côté là, ils ont les mêmes techniques, ils arrivent au même résultat. Et pourtant baza na difficulté à connexion. Et pourtant baza na difficulté électricité. Mais toutes les fois que ba réussissent à côté en internet, baza ko apprendre un métier, baza ko apprendre une technique, baza ko apprendre quelque chose, baza ko changer conditions de vie na bango. Et d'ailleurs ba mususu déjà à partir à Congo, ba mi salel ba chaîne, ba bani ko pesa ba formation oyo yonanga na poto to kolanda, mais yonanga na poto nane loko moko te to sali oyo bango na Congo ba koki ko kende ko se brancher pour ba apprendre. Que faisons-nous de cette opportunité à Internet aux Anango? Et est-ce que vous comprenez ndeko na ngai? Ko banana yo tata. Moi si bana Internet ya ngona ba tablette na télévision. Bo salaka na ngoni. Comment consommez-vous l'Internet? Est-ce que le okoko témoigner que le fait que aux an Internet nandaku ou apprendre et y un impact moko possible na vie na. Ngai en tout cas n'apprendre ba logiciel et belé oyo à l'époque avant internet pour na yé ko la logiciel ko d'abord ko somba yé mo logiciel tu devrais dépenser $1000 mi balé sur ko songo yé ko la logiciel là il faut qu'il y ait des formations na institut moko boy ou ko dépenser facilement $5000. Donc on s'est retrouvé avec $6000 au dépenser pour apprendre le logiciel wana. Les lots nyonso ne pesameli biso na YouTube, na internet et pesameli biso. Avant na kosa la vidéo oyo, j'ai passé 2 heures du temps devant mon écran na YouTube. Nazo yekola za na logiciel mo nazo yekola. Naza tandi ba vidéo après vidéo après vidéo après vidéo. Nazui mayele. Tant na ko fungola ordinateur na ngai na maîtriser déjà une partie à logiciel wana. Na ndaku nanga na bimité na fouti école te, seule dépense ezaka courant
Mais courant naza nango déjà, internet naza nango déjà. Donc vous voyez, nabimisi $1000, nabimisi $200 te pour apprendre. Ndeko nango eloko nini apprendre. Ça fait 5 ans, 10 ans, vous avez accès à internet nanda kunayo. Eloko nini lolo apprendre. Métier nini apprendre. Connaissance nini ozui. Opportunité nini pesio. Nga naza choqué. Ya komona vraiment batu na mboka na biso. Olie bazala aéré, bazala na sima, bazala ndenge zala karabina, ba mouvila, ayebi rien. Lelo yo je ferme ma bouche pour bazala na même page na biso. Toutes les fois baso côté internet, ils veulent apprendre quelque chose. Mais yo olingi ka koluka place au buzo bezali, yango ndo lekisaka des heures et des heures alors qu'aux yeux opportunité bo nord. Ndeko na ngai changer façon na yo pour utiliser internet. Et qu'on permettre yo bongo na yo esala omona ba opportunité. Monde tozokende, eza monde bato bazo fungola mayele. Bango nde ba kosala makambo avec peu. Nakanisi oyoki ngai na ye ko contrôler vie na yo te, mais nakanisi bolingo esengaka pe otali ndeko azotambola nzela mabe o interpeller eza bolingo. Ça fait des années makambo na yebisio nga mona salelaka nanga na ndako na ngai. Et nazo mona bolamo zo sala ngai. Mais nakanisi lolo avec internet, si faut tobeta ma solo na bandeko par-ci par-là, na rapprochement tout ça na internet, au lieu na memelo buzoba, na préféré na memela yo eloko na moni zo sala nga bolamo en espérant ki okoki pe ko lamuka. Salela internet na ndenge ya sagesse, kende ko puiser biloko malamu et même quelque chose na vie na yo. bimanabuzoba.com. C'était Jean Ndinsil. Biso na diaspora, tosolo la bosolo lelo, lodi soki to bongoni, Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Commentez et partagez.